Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernio Sobozwami, c'est Noëlla TV, bana mama bandeko, bananja Noëlla TV, nazi na Amérique, na Europe, na Afrique, bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola abomba pe abate la biso la famille, j'espère que boza bien na mawape na nguru na nzambe, to bandu ko lekisa pe ba weekend na biso elamu nzambe abate la pe apambola binom. Bana mama, en tout cas, balobaka ya solo ke makambu ifu ekomela yo moko po okoluka kobeta histoire wana très bien ezala te ke bayebisaki yo akoyebisa ou bien oyebaki te baye kolakisa yo baye koyebisa yo bana mama ifu eleka na yo moko subir yango yo moko mona ngo eza lisolo te eza pe makambo elekaki ya solo na ndenge ya bien na ndenge ya normal na ndenge ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube mama ya Arieta Belao pe mwasi ya boss Jimmy Belao en tout cas la famille balobaka ke à des fois le malheur est bon après ako lakisa yo chemin ya ko landa sikoyo Karine Mokonzi to yebi biso nyonso la baronne erazalaka mama ya azalaki pardon mwasi ya ma fils ex papa ya Arieta la star qui dérange les réseaux sociaux, Arieta de Jésus, lelo akoma Arieta Belawe la star. Bana mama. Karine Mokonzi la baronne a vivra ki histoire yemoko yango azo betango très bien ezate ke histoire ba pesi ke Karine beta histoire boye Karine sala boye te yemoko moto a vivre yango yemoko moto a fanda ki na yango ke esika moko histoire o ezo sekisanga makasi surtout basala ki na mama bomengo ya kota ki mama bomengo pona ya ma fils ayiba ki téléphone bandeko na ndako ya ndeko ya Karine Mokonzi la baronne bisika bandoza na epa ya docteur bandeko esala ki pasi pe mawanga moko na seki en tout cas na lembi batuni ma fils wapi téléphone ezala ki na zui ma fils awanga ni aboyi ke ngai te Sonia boya ndenge nini wana ezalaki na ndenge ya normal bandeko aboya be batielaka nani caméra batie caméra po batala si c'est vrai baye komona ke ye moto azwaki toyebi na biso bakongolais mosusu bazalaka bongo ata azwi eloko akoboya kolindima te baye komona ngo quel soni yango balobi ke ndeko ya la baronne yango bayinaka ye na docteur bayina ye à cause de ça yo papa mobimba yo oza na poto pourquoi yo yiba pe mwasi na yo téléphone oye azosala ba video oye azosalela musala eza neti musala na ye neti te musala na ye munduki na ye o azolesa bana na yo me yo oyibi yango nanu oyibi yango poza na poto osalaka pe oza capable ya kosomba téléphone mususu me oyiba nanu mwasi na yo pona nini motema mabe bongo bandeko me siko baye kosala yango na théâtre bana mama na seki na lemi ngai moko na lobi faut ezalaka Karine Mokonzi mama YouTube faut asala makambo oyo il faut asala théâtre lelo ekoma na théâtre siko nanu esili nanu te eza na kaka ya ndambo bazokotia esko mokolo bakozwa yango ke basangisa yango mobimba nango penza ekotisa pe mbongo bana mama eza théâtre moko ya bien ya kolanda pona kozwa leçon pona basi pe pona mibali toyeba mobali nini yango okozala na ye okozwa na ye engagement c'est vrai bokolingana na moto okoyeba moto wana te okoyeba moto wana kaka ndenge bozo vivre ndamu mpe okoyeba caractère ya mwasi pe okoyeba caractère ya mobali toyeba yango mbala moko te mais eza pasi pe mawa bamibali ya bakongolais bakomi na niveau moko na vitesse moko bandeko bo comprendre yango te tozo comprendre te monde yango tozo kende yango wapi tozo sukisa yango wapi siko bana mama eloko sekisaki ngai la baronne mama ya YouTube bafandi 3 personnes
na ma fils on a na théâtre hein au serait comme théâtre na ma fils bazo obligé ma fils abenga mwasi na ye oyo ke na boyi na ngai yo bakomi kobenga nga ma fils à cause na yo donc à partir ya maintenant na zongi na mwasi na ngai bosana ngai kobenga nga susi nazo ko bloquer numéro na yo bana mama na seki nga moko na seki siko abengi mwasi yango abengi ayebisa bakomi kobenga nga ma fils à cause na yo na boy yo na bloquer numéro na yo après wana baron bazo yebisa yebisa ma fils bongo loba bongo ye pa lobi bongo après ayebisi yeke apesi bye au revoir bye bye bisous je t'aime mama na ngai la baron a lobby ma fils pardon bana mama na seki nga moko na seki théâtre na seki mais nga pe nazotila binoka moi extrait moke boyoka pe ndenge babando koleba ngo ndenge bazoseka bandeko seki singa makenga lobby ezaka la baron fois sala pe ozala pe congolaise po sala makambo yo pour inspiration oyo nyonso mpona kosala yango bandeko il faut franchement ozala pe ozala Ans Luzolo bazwa ba idée wana la baron ensemble basala ba théâtre oyo en tout cas la théâtre oyo ezoteya bato ebele ezo enseigner bato ebele pe bazo ba mosusu pe bazo kozwa mayele pe na kati oyo komona ngo ke na ndenge ya mabeke bazo kofinga boye te eza réalité eza makambo ya mibali ya bakongole basalaka basi na bandako bandeko bana mama tokosa ngo te tobosa to changer face to loba te ke Karine Mokonzo azo humilier mobali na ye non eza vrai eza makambo to na bandako bandeko yango balobi ke 4 murs ebombaka makambo na bandako mama soki bazo yango babimisi yango libanda moto ekopela donc mutu akovivre susu azate ezala mwindu ezala mondele mutu akovivre azate là c'est vrai Karine Mokonzo alobi yango abimisi yango parce que eza eloko esalami na kati na ye oye amoni oye a traversé to moni yango biso nyonso kolela na ye ndenge abimaki ndenge alobi heureusement nzambe pe na bolingo na mawana ye atindeli ye mobali ya malamu mais en tout cas bato basufraka mingi na kati ya bandako eza lokuta te mibali bayibaka basi na bango ata baza na ye mbeto moko bauti kosala rêve moko bauti kolota bazolota bandoto moko mais okomona mobali penza abimi penza na 6h 5h azwi bamosusu penza azwi penza compte nani banque na ye penza ana tongo akizubimisa mbongo na compte. Est-ce que bozo mona ngo wana ezalaka normal? Moi c'est pas koya ayeba te akotuna akesi ko na banque peut-être akokisa la basha ake akoti carte azolela bana mama lisolo nazobetela bino ezali camarade nanga pire ngai bande kwaza infirmière musala salaire eleki bana mama salaire eleki mobali nzoka nde abimaka na minuit mwasi alali azwi carte ake na banque abimisi mbongo nyonso tout bana mama bao baza na Belgique bayebi montant o bafutaka ba infirmière bayebi yango bandeko salaire eleki ndako nano bakati nano te donc eloko moko te mais mobali abimi na butu wana mobali alobi kete na ke na salon na ke fana na salon na ke fana na moke nzoka ne mobali azwi carte ayibi carte ake na banque carte wana ayebi pin code ya mwasi te ya ayebaka pin code ndenge nini ndenge bakendaka wana mwasi ndenge donc ya ayibaka bato bongo ndenge ozobeta ba numero na yo ya pin code ayebi yango te meka ndenge ozobeta ndenge lilaka ting 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 nzoka nde ye azoko kapte yango nyonso na kati ya motu na ye ayebaka pin code te mais akei abimisi mbongo tout bandeko salaire infirmier boyebi yango na Belgique bafutaka salaire ya bien bana mama ya bien boyebi yango o baza na Belgique bayebi salaire ya bien baza na bana bandeko ki
motema mabe eza na bakongole ya mibali barezonaka mpe na bana na bango te batalaka mpe na nsima te eske bana wana bakomela miliki upa non abimisi mbongo wana nyonso bana mama wana mbongo wana okende yango wapi ambiance akende yango na Bruxelles babenga ye mopao olingo somba olingo mela nini azokopesa bon donc aye mpe akoti na ndako balali na ntongo fu bakesala basha ka ndenge ezalaka kaka ye chauffeur mwasi tellement akumbaka te ye chauffeur mwasi ake na banke akoti carte elobi oza na eloko te tete bakendaki na bongo na magasin atondisi biloko na kadi na nani na chariot ndenge tosombaka atondisi biloko plus de 300 euros atondisi ne biloko bakomi na kasa batie carte ebandi kolela wana système nanu ya kotala na batelefone ekomi nanu te carte ebandi kolela carte olela pourquoi salaire ewuti koleka lobi salaire elekaki carte elela pourquoi boyebi bino moko na mulongo na mindele ndenge bazalaka na mulongo carte ebandi kolela alobi eske nga nazoloto ou quoi alobi te carte ekokolela te azwi alobi ok madame nazokende na banke nakende kotala me mobali na nga atikala wana mpe atiko ye mpe aloba ni a ni o azwi mpe kadi wana mpe bati kotelema nango mpe ye mpe atelemi ati kozela mwasi ake na banke akoti carte atali 00 bana mama 00 alobi abengi nanu na bakolege na ye eske bino salaire eleki me wi salaire esi elekaki me nga salaire elekaki mpe namonaki elekaki me nga nazomona mbongo eza te eske eza erreur chef asali balongoli susu mbongo yango ukwa balobi non ça peut pas elekaka d'abord alongolaka te kaka sikoyo bana mama moninga mwasi abandi kotranspire nzoto mobimba abandi kotranspire bana mama moninga mwasi abandi kotoka na makolo tina mutu bandeko bana mama salaire il faut bafuta ndako il faut basala makamba kolia il faut bana boyebi bino moko il faut ba facture pe tozalaka nango pe epai etelemi na biso bana mama mwana camarade nanga abandi kotranspire yo kotranspire na nani moto azwi mbongo aza na yo pembeni yango balobaka ke moto akoboma yo ye wana aza na yo parce que yango tomona pe bato baya ko insulter ko sala Karine Mokonzi la baron n'importe quoi ezalaka ba oyo bazalaka na ye kaka place moko eza bato toza na libanda te ezaka bato bazalaka na ma pembeni c'est vrai nzonga ne mutazwi mbongo nyonso eza mobali akoti na banque bayebisi me madame tomoni oyaki na minui oye kozwa mbongo quel mbongo zo koloba susu awalobi ngai na minui nazo kozwa mbongo te si c'est comme ça il faut asala rendez-vous awa il faut abenga avocat et tout soki ye moko moye batia caméra bongo ezate sans papier à juge non il faut kaka avocat asala ba démarche wana po baluka kotala na caméra po na bana mama aye bazongisi biloko nyonso mbongo nyonso esi ekei mobali loba te mobali nzoka nde ake ambiance kokende mobali nyonso akendaki yango wana mobali aye kotala avocat baye kozwa badani ba rendez-vous wana nyonso batala baye komona mobali na ye amiyebelaki mpe amikimiti lelo akoma libanda yango wana mwa histoire lingana beta ezali kaka ndenge moko na ba mafils donc eza mibala ya ba congolais na poto ba raisonnement na bango to comprendre te ezalaka nini na kati ezalaka nini sikola bana mama nazotela bino mwa ndambu oyo mwa extrait oyo mokebo yoka ndenge la baron bazokoloba bazokoseka na théâtre oyo yango esekisinga na beta pe mwa lisolo wana moke kaka mpona mibali ya bakongolais bozela natiela bino na ebandeli toyoka ngo azabe na seki alors nabe tukokota suma makambo couple na ngate ngana yo tukabwani bandale yo kobenga nga lisusu te kobenga nga lisusu te ngana Karine Mokonzi tozonga osala yo na bloqué yo et puis ndenge
Talaka Karina comme obenga ma fils likolo na yo. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Je t'aime, bisous. Ma fils. Oh, j'étais là, bisous sur ta tête. Alors, Nadia, tu vas kota suma kamba couple na ngate ngana yo to kabwani. Badale yako benga ngali sute. Ko benga ngali susute. Ngana Karim mokonzi to zonga no. Na bloqué yo. Et puis nenge Talaka Karina comme obenga nga ma fils likolo na yo. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Je t'aime, bisous. Ma fils. Oh, j'étais là, bisous sur ta tête. Alors, Nadia, tu vas kota suma kamba couple na ngate ngana yo to kabwani. Badale yako benga ngali sute. Ko benga ngali susute. Ngana Karim mokonzi to zonga no. Na bloqué yo. Et puis nenge Talaka Karina comme obenga nga ma fils likolo na yo. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Je t'aime, bisous. Ma fils. Oh, j'étais là, bisous sur ta tête. Mana mama, j'espère bon lundi yango en tout cas na sekaki na lembi yango lobi ana sala ngo ka mwa émission kandenge ezala kaka la baronne mama ya YouTube pesa elengi ozwa pe elengi Karine Mokonzi mama ya Arieta Belao mwasi ya boss Dimi Belao fanda na bisiko zwami ma chérie je t'aime. En tout cas, la famille, tozo comme on a souka ya vidéo na biso, j'espère beaucoup c'est capé na biso nyonso ensemble. Ba o ya biso la chaîne la famille, ba oza vidéo na biso to luka ko like, ko partager, ko aimer et ko s'abonner pe et ko sala biso bien bana mama. En tout cas la famille nazoti kabino vraiment nzambe na lola bomba biso pe ba weekend na biso to passer encore elamu na ngulu na nzambe ba o pe ba okende église biso to kendaka ba église na dimanche tala biso na nzela ya église to kende kosenga pardon na semaine mobimba oto sali na mabaku nyonso tobimisi na moninga na ata na misu ata na boye ata na maboko ata na monoko tobimisaki te me tosalaki yango bandenge ebele tokendaka po tosenga bolimbisi wi na ndako mpe okoki kosenga bolimbisi me kosanga na mibale misatu c'est la Bible qui dit ezalaka mpe bien na ndambo oyo oyebi na ndambo oyo moninga ayebi okopartage okomona ekomisa osusu mire mpe grand. En tout cas merci la famille nazotika bino bisous. En tout cas, c'est Noëlla TV. Bye bye la famille.